Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. No image, Banza Sango ya Congo, Edino, image, Edino. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menangate, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Bidomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto. Opanzaka sangwe ya Congo banina nyoso bolanda panza sango ya Congo sitoyo ya sala ebino image. Bonjour, bonsoir, Babi Chantal Bola. Là, il y a bonjour, bonsoir, parce que Babi, tu es en amour, il est en aboutou. Babi Minga, le baiser, maman paradis avant de bosser, Babi 2016. Et d'une image, pendant ça, en Congo. Babi, déjà, tu as mis, hein? Minga, le Chantal Bola, maman paradis, ça s'appelle de Noël. Tu as mis notre kina, malheur, que vous avez billet, hein? Moi, quoi, c'est là, dans le groupe Gianni Faye. N'est pas sur le président, dans le groupe, voilà, sur le numéro expliqué, biso. Donc, Chantal Bola, ça s'appelle de Noël. Je suis là, quand notre bague 2016. Et dis nos images, pendant son Congo. Babi 2016, tu as dit que la banque tante, tu as dit que Fabrice Lutazinga. Babi, tu as mis mon co. Hein, après ça, tu as dit que tu as théâtre. Comment ça s'appelle ça, public? Nous, mon boyebi. Donc, il n'a pas l'air que bon. Bonjour, papa Abisso. Ouais, bonjour, ça s'appelle de Noël, Chantal Bola. Merci, vraiment, tu s'appelles quoi, un bon plateau Abisso. Et dis nos images, pendant son Congo, quand des Zalara. Babi, n'a mon même sur la blog, bien les lois. Oui, Babylone a bien ça. On a ma tata, mais la des Bibles, on a des livres, des Bibles, les ont les lois. Non, ils ont ma Bible, ils ont des Bibles quoi. Donc, mon Bible, chaque chose à son temps. Donc, les lots, n'ayez pas tout sur la moelle, les camo, tout sur la langue, mais quand la paix, ma cambo est la Bible. Ok. Il y a mon moni, n'a même vino, ils ont livré, mais ils ont Bible. Donc, bande kono so blanda biso bana kin bana poto mokil mobimba pendant son Congo loto yambi. Donc, to monika des Bibles. Donc, biso monto ebité, bino po ebité. Donc, yemo kam ta ebelo ni no même sur la Bible to ebité, so ko teb so comme pasteur et poto bois ba passer ba comme des scro. Donc, biso to ebité so ka zandan. Ba papa, au sala ka théâtre to mono memi ba Bible, ebisa biso ndeni groupe ya Gianni Faye le gandeni. Ah oui, groupe en tout cas, il s'est comporté très bien. Yemo Franco na bango Gianni Faye. Le groupe se comportait très bien et puis on nommé ambassadeur de la paix. Il y a tous les artistes et comédiens. Il y a faille. Oui, bien sûr, tous les artistes et comédiens en Europe, partout dans le monde. Donc, parce que il y a les Canissi, où ils ont dit que non, tous les Congolais, tous les Manaté, tous les Congo. Donc, tant que les Canissi, non, en tout cas, tous nommé ambassadeur de la paix, il y a artistes et comédiens surtout dans le monde. Ah, donc juste ambassadeur de la paix, artiste comédien. Comédien tout. Ah, on a qu'à ambassadeur. Oui, en tout cas, nommé Didier Makengo Bazaki wana Richard Luka au chef d'entreprise, patron Ikoza, patron Icotec, tout en tout cas Bazaki wana Didier
et bah Didier Makengo en tout cas bango tout et bah pesaki vraiment les canisiwana en tout cas yeka comme de sengeli pour l'ambassadeur de la paix parce que lokowana tu vois tout ça congolais pour monter bimsa boulou tous ali congolais to lingana to bomanate ko tiela moningo no congolais poisonté to lingana et c'est loko moko même bible lobi que non to lingana biso na biso donc to lingana biso na biso to boité est-ce que baninga na bino baninga na bino ba artiste baza d'accord nango? Oui, baza d'accord nango parce que ça déjà na minute déjà circulé par-ci par-là donc baza d'accord parce que ce que déjà passé déjà na censure bandimi yango donc cela veut dire tout le monde baza d'accord. Voilà. D'accord. Donc il y a Gianni comme ambassadeur. Ambassadeur de la paix ouais. Ambassadeur jaloux au côté et pour aller pour vous avez mis ba maman de jaloux au côté nengni parce que azala déjà franco na bango. Azala déjà king question na bango. Azala déjà donc nyonso po na bango. Bandima lelo batu ba comment andeni franco. Parce que moni ko simba groupe 7 ans na groupe et ça blague na poto ba groupe mingi quoi mais biso lelo to zali en tout cas et puis tout ça sur un programme bientôt là sorti il y a une pièce de M. Mana c'est toi qui m'as envoyé donc bientôt là ils ont copie sur les marchés. Ok, bon, première question de M. ça, donc banaki mais monsieur M. Bandi vraiment donc émission show et d'une image ton notre question quoi ba question papa yeb sanga Chantal Bola na public au Orlando et première question na yeb sanga lo ningo chindo ça théâtre au Santarani na monde de théâtre. Donc ça théâtre ouais en tout cas c'est bien pour la question. Omoni ngai batu lelo yo batu bakoma okosa ko ngai nazaki boye ngai nazako sala boye non ngai na banda ko sentir pour ça théâtre donc eza makila osomona donc eza ko la pasteur o ya kokoma na o ezali que non mutu o abotami na vocation wana donc eza différent donc yo siko botama nga na botama siko na komate mais na botama na vocation wana ya koza artiste et comédien parce que nga banda ko sexa même na école na banda ko sexa même na l'église catholique na banda ko sala me ba biloko bele wana sala donc lelo yo batu mingi bazo ganga bango nde bakoma yango ya kokoma mais ngani na botama nango et puis na kutala komona ko ba franco na bango Janify lengi wana talaka lelo donc yango moni epesanga gu wana lelo donc yo banda na be école za so beti kama comme tu donc même l'école te même na ndako non ndako ngaza ki même na sana bana na ndako ana beti mona mkia so se ke beti so pene d'une image c'est elle so mo lo moto yoka ah mais loko mais loko beti non vers la fin en tout cas vous allez observer parce que ça bon parce que tu musicien a beti so spirit yo tu ko beti so mo lo moko parce que peut-être des musiciens selling ça s'appelle de no 5 na zo pesa exemple les ali jour il y a Bible jour il y a Bible le comme Nzambe pasteur moko boye azalaki c'est un pasteur reconnu quand même aza pasteur au bat bayebi c'est un grand pasteur oui na zo pesa conseil na bato amona que non pasteur azali Nzambe or pasteur surtout le monde qui pasteur na ye azali mutu lokola yo na edino azali lokola ngai yo kinal maleko donc voilà kinal maleko pasteur wana ser moko akufelaki mwana na ye mwana zaki mwana botamaki bien te malformation mwana botam bien te mwana kufi donc mwana kufi obika pasteur ne bayaka aye ko lendi sa ser wana en tout cas ser na ngai voilà tout ça kana trois paroles to lobaka to botamaka to sepelaka et puis to zonga to kufaka bon ser wana pa yoki en tout cas pasteur en tout cas mwana ngali boso yeyo et c'est nango un jour pe loko mbile telaka partout pasteur pe azui matanga ce que pasteur a coupé là qui moi na ya mukolo mais c'est une fille moi si mais ya mukolo a 20 ans c'est on a pas ah le ko pasteur pas ya kotala ngai ngapi funa que la pasteur na lendi ça parce que pasteur aza mutu pasteur pe bako ko lendi ça pe pas mutu mingi ba yeba kate lelo yo na hotel sabino bat bozola na mandako mingi ba yeba te pasteur pe azar na besoin ya mateya Chantal Bola na so comprendre ngai poza mutu ko la ngai tant que nous on n'a pas en tout cas pasteur moni yomo déjà pasteur mais na yekaka moni ndenge yomo esenga kino to botamaka izana tant ko botama tant ya ko sepelezali na tant to kufaka azoleni sa pasteur place azalaki oh ndenge zabo yayo azaki mona prématuré ya ngande ya bien
yoka pasteur 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 apesi réponse wana abeti za côté ozomona bapasteur oyo bino na bandako opesaka mitema donc pasteur olelobaki en tout cas merci mingi mes condoléances ndenge apesaki mes condoléances na pasteur ndenge olebisinga pasteur abe oyo yo azalaki prématuré azalaki bien te donc abotami na malformation donc cela veut dire ya ye ekokende nango ndenge wana donc ya pasteur nde mwana ye ya vrai donc oyo akufa ya ser wana donc ya faux. Merci. Na posé ma question, la bonne réponse. Na moi vraiment la seki. Donc il y a un sabato que non pasteur. Azali nzambete pasteur ça fait na motema lokola moto. Donc pasteur ça a fonction. Donc voilà. La bana ki no boyo ki pasteur. Azan nzambete ça a moto pas quoi ça surtout pas passer ba quoi ça va dire ma belle sur ma classe ko lengana batu normal. To ki ba bi mo za faire comédien parce que Chantal Bola ma s'appelle Noël la Koufi. Bon papa, to c'est la deuxième question na biso quand na lobaki, to zaki dans matanga mais condoléances toujours na famille à la sœur Marie, tu as matanga bakundi qui de la sœur. Donc on mission suzaki calme be di de image biso to vanda poser nous c'est la matanga bakunda sœur to démarrer musala. Et on peut te démarrer musala. Vous avez na mon pour la famille na nous d'abord moyi. Donc en fait bandama be mission bien tout c'est ça va qui moi pour la famille. Merci Chantal Bola ça fait de Noël. En tout cas moi to beti moi le wa c'est moi mais quand même moi mawezali parce que moni année vraiment to bandé bien té. To sepeli fait bien mais année to kotiango vraiment bien té et koti sibiso na liboso matanga ya c'est na so Marie Misamu donc vraiment c'est triste mon na bando linganze mon ne mo boyara c'est toi tu connais mon âme quoi mon Dieu toi tu connais la sincérité de mon cœur toi tu connais la ah, n'a bien vraiment bien te quoi. Que j'accorde à ta parole. Yeah. Vous comprenez? Donc c'est on a tiki biso, c'est triste. Et lungo wana tu es sous na 2 minutes. Ou azali aminanga aza moninga so artiste pe comédien, a oté pe repère des serres naie. Donc c'est toujours ça ba douleur toujours na monde artistique. Après tout lungo wana et puis mettre sous bientôt mettre à na kin. Donc a outre repère des sous papa naie. Donc c'est triste mais en tout cas mes condoléances à trop place aux années ko na kin, ozo kunda papa to ko mona tango ye. Donc en tout cas et puis Nodi Mataba sous oublié Nodi Mataba sous azana matanga kufeli monten Afrique en tout cas. Il y a Nodi mes condoléances, il y a Nodi courage za nayo. C'est triste mais maintenant qu'on loba batou et soutien Marie Misamu en tout cas voilà donc c'est triste quoi donc voilà. Merci beaucoup. Bon kina na maleko na poser moi question na ngamoko. Nena yeba to yebi que mukili yebi ko artiste comédien. Mais lelo même so des bibles. Lungo te ya biso nini? Bon des bibles on a mis au moni ezali ba bible d'abord ezali avant comme ma bible ezaki ezaka livre moni peu comme ma bible cela veut dire ezala maloba o eza inspiré par Dieu na tout ce comprendre nga mais na za pasteur te au moni lelo mingi o ba yebi ba verset biblique o ba yebi ba moi quelques versets bibliques na kasi ya livre oyo ba komi ba vantard. Donc cela veut dire qu'on a fait comme un pasteur tout mais nga zaka kinal étant artiste comédien mais je suis chrétien mais na bible. Donc cela veut dire le peu comme on le pasteur. Mais non. Pourquoi pas? Jamais. Pour qu'il passe, est-ce que passe pas comme un pasteur? Il faut ça aller. Faut coca, faut bengama. Faut bengama. Voilà. Les lots ba pasteur mingi ba comme ba pasteur, ba bengama te. Ya ngomuni les lots ba gaffe ça la matro. Na dit ce comprendre nga. Ba bengama te ba pona ba ko pona. Ba pona ba ngopete. Donc ça veut dire ba bimaka bon. Donc ba pona mate ba bima ba ngomoko. Tu l'aime sous Chantal Bola mda pona ete ya comme pasteur. Mais écoute, Edino. Les lots nga zo mo ba tumi ba zaki ni ba frère en église. Pardon, ba frère na frère na ba Congo kuna. Ba koma na France ba koma ba pasteur. Ba infirmier mingi ba zaka ba infirmier ndo pesa tonga na simanda ko ndulunga ba zemi na simanda ba koma ba docteur. Ba docteur. Mais est-ce que toujours que ah la poto. Mais zo kende wap, toujours kende wap. Voilà, en tout cas, franchement, mon frère, côté docteur, moi douté ali, mais côté pasteur, on le vit bien. Est-ce que le qui va docteur puis il y a faux basalia on a quand il y a il y a faux. Il y a faux basali. Merci monsieur il y a faux. Mais oui, ça va bête qui docteur dans les noirs. Non, pas car échafaudage dans les noirs, mais pasteur puis va docteur dans les noirs basali. Donc voilà. Si. Également n'a pas pasteur. Donc voilà. Donc ça. Bon, on a la question m'a posée vraiment code mboka ya Willy Moucheni.
00243 vraiment le bel en a posé question. Ya Willy Moucheni Code Yamboka. 00243. Qui banga pas sapin. Papa yebisa biso vraiment on a question peut pas ya Willy Moucheni na loba Code Yamboka. Voilà. Ce que papa non jour on a 4 groupe ya Johnny Faye. Parce que biso to yebi ke mi théâtre tambola masu mingte na mboko tozali na poto en fait. Donc ba producteur et comment oui membre combattant de ba télé la musique et quand on peut na ba théâtre ça vous se retrouve vraiment à théâtre. Oui, en tout cas, lobby à solo, question non exactement très bien posée. En tout cas, pour le moment, où lobby qui nous a se retrouvé à Kossi. Donc, makambo baby à Kosakanati. Au moment pour les loyaux, au moment où les alaki qui nos artistes et comédiens, normalement sont artistes et musiciens, normalement qu'on sait ils l'ont souscrit. Mais le loyaux que comme n'engagez au sali musala na yo et puis il faut que les personnes musala. Donc aux artistes et comédiens, aux autres na musala musu musala. Ne singai a. Vous comprenez? Donc nous allons artistes et comédiens, mais nous allons musala on a sala à part vie artistique. Parce que musala les baby trop de piraterie. Donc et puis il y a nous comme le tina ba sénégalais, ne ba ivoirien ba zo pirater œuvre ya congolais. Et puis congolais ça peut accès. Ce n'est pas normal. Après les lots de couvre pauvre, oh voilà les congolais bon artistes ba couvre pauvre. En tout cas, tout se retrouver les lots comme na YouTube. Au sali pièce si les lots mobimba, lobby mon sur YouTube. Mais est-ce que ministre ya art na biso? Ah, ministre art na biso ya kini kuna. Est-ce que azui alo bani pona biso? Donc voilà. Il y a un moment où tu poto avant que oh akufa na poto. Mais non, parce que aïe amoni ki na kini kuna iloko zate. Donc tout se retrouver te. Donc voilà. Tout se retrouver te. Makambo tout ça papa ba combattant ba bebisa nyonso do bande ko na mibali ba sa musamba se retrouver parce que ba pirate leki. Donc faut respecter mutu na musana et net ça peut donner la sala musana ngala bi quelque part na retrouver parce que ba bi Code Yamboka mo yobli mcheneza. Oui, parce qu'il y a ça muté mulam. Code Yamboka ça muté mulam, ils vont se retrouver. Mais est-ce que ba tebele ba se retrouver le quoi ils se retrouver? Mais non. C'est chaud. Donc voilà. Yango tina siko faut bobeta moi quelque part. Mais bien sûr, en tout cas, tu bêta moi quelque part. Même ngani tsinga za bona bêta na Peugeot, Poissy, automobile. Voilà naza agent de fabrication. À part wana mais na ça comme artiste et comédien, tu vois. Donc ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que monde nabiso et baby trop de piraterie mais ba prière ka kebeli. D'accord. Donc voilà. Donc yango même sur la Bible. Non, la Bible a mis parce que dans ma camarade contenu ba to comme place wana ba rimer donc voilà. Mais la Bible parce que monde n'a pas discuté loko voilà Bible za pembeni quoi. Donc yango donc monde en tout cas c'est foutu. Ça fait de nos paroles ça parle. Bon, merci. Nangna parce qu'on a groupe ya Johnny Faye parce que Johnny ma lingaki makasi parce que yaza martyr mo boyando sexanga vraiment Johnny banda ba gisa ça tina poto. Yebisa biso na groupe ya Johnny Faye bozana combien? Bon, combien dans groupe? Na groupe Johnny Faye. Parce que tu peux Caleb pas Zali pe na groupe sur la poto oui bien sûr moni ba groupe est belé en vrai dire mais to sali na association moko bo isangsa biso soutien que artistes et comédiens en Europe ils a Asbo moko ils allaient présenté par président Jean Molayi donc na président Josco hein Azan Elizambo donc bangone baza ba kambara biso na ba fioti ngoma baza belé donc en fait mutu dans groupe na ye groupe à Johnny Faye ezali ba mama Godefleur bazali wana ba bébé senior bazali wana ba junior énergie bazali wana ba nasikanga bazali wana ba te belé en tout cas groupe à Johnny Faye est complet et puis tout ça ka artiste et comédien té tout ça artiste et musicien et puis tout ça sous musique boyembara mais bien sûr ah bon bon mais ça peut album déjà mais non tout ça na studio ah bon mais oui c'est ça surprise alors mais naïf sûr que non je suis énorme musicien nazali artiste biso tout ça pas groupe Johnny Faye tout ça ba artiste complet donc cela veut dire côté artiste et comédien tout ça artiste et musicien tout ça ballet pardon la quantité banzema besoin parce que ba chrétien bien nzema mais non tout ça ndomboloka kabe ba danse makino tout ça na studio titre ni Lia Boutou est-ce que ba danse ya banzema mokili be nzambe banzema mokili nzambe za la raté mais c'est ça et loko siko bino bozo baté yangona nzembo ya mokili na nzambe ezalaka te nyoso tu ezalaka ta mokili bon Paul babenga musique profane hein na musique religieuse musique profane na musique religieuse différence zanine ezalini so ndezo zui guitare ozobeta guitare pamba mutu moye ba keza guitare ozobeta so ya nzambe ezati soko zui neti mbunda ozobeta mbunda mutu moyeba mbunda ozobeta so ozobeta mbunda na ya mukili so bino benga satan ezati
pona ko yeba ngo ezani ni maloba et tout ce que comprendre donc maintenant ba no tia maloba nde moto ko ba ke non oyo ezali musique ya nzambe oyo musique ya mokilité mais il y a oza musique ya batu voilà parce que même musique ozo ba ya nzambe wana nous na kasa mokili oyo donc voilà oui c'est vrai différence ya mais c'est quoi différence est différent pourquoi ça la différence ya mokili na nzambe mais kasi on zo bat mais toko ta ka studio moko ouais donc maloba kam de kaboli yeso mona wana ko nzambe wana ko ngaba nzambe ya bapa ya ngona mais non toko ta biso tout magasin ya bapa ya zalaka te magasin pe ya ba chrétien zalaka te to la magasin moko siko on lobani wana siko na bato basala ta différence wana entre musique et mokina ya nzambe mais bato ba ta différence wana premier c'est quoi ça banani mingi ba chamo mais ce sont ba pasteur voilà ba pasteur ni bazo ko orienter peuple ndé mabe aussi longtemps bango mo ba osala ba défaut o ya makasi que non biso to ko annoncer bango te bango ndé ba pekisa bino bo sangana na liwa ya Marie Misamu non. Mais au monde sikoyo mais comment un pasteur a que le bakeno bango ba yate ba pona bato ya et pour ne bembe ça une invitation te mais pardon la question te poto ndo mona pe biso bata poto to monde bembe comment que bembe ba chrétien pour ba ki ba pagano ba yate mais comme ba chrétien parce que les preuves to mona ki fui au mari le samba ko foki na maboko na ye aloba ka ça que mission s'exprimer que ba bengani ba frère Patrice biso yo za chrétien te longo a mais à ça les missions pour bi mais ser ma ko foki na maboko na ngasko ba ko bengana ngai ndenge ni est-ce que tu comprends pendant biso bible to ko to pega 6 gens ya wana biboye moni question tuninga même Naomi Kembo petite sœur nanga atunenga Naomi Kembo atunenga les 10 salutona de patunenga iloko vous comprenez banana lusala ba irsi lukeni bango batunenga mais yo artiste mendenge nini tuzoyoka boye azalika ka artiste musicien te que non banoye ba banzembo nzambe azaliki cinéaste donc cela veut dire abano ça fait cinéma preuve année bano tourner ba Caleb azaliki standard na katu maloba to bika tourner bina mama Chako. Mais voilà, mais bien sûr, à tourner maman Chako, mais bah tourner la Caleb. Avant tourner la Caleb, à tourner maman Chako. Mais voilà, donc c'est ça où bah pasteur né bazo. Lelo est-ce que pasteur sera bimi que non? Maman na ozandoki. Selon pasteur avoir le banini. To bondi la maman na yo pour abika. Mais ce qui pasteur lui que non et dit no image soit Chantal Bola. Ça peut de Noël, bengana maman na yo. Est-ce que tu crois vraiment mutloko la ngaki na maleko et tant que na zabu. Bengana maman na. Donc c'est pas ça. Donc c'est ça les faux pasteurs au bazaliko tambusa bazoko panza. Bon pour la pasteur na quantité pasteur à Londres mon baloba qui pona yo attaque pour ça acteur parce que magasa na biso pauvre kufi. Vous ça rappelle vous avez ba collègue. Oui bien sûr. Comme un pasteur à loba parce que tu dois comprendre maman mo ga ce qui prophétie ce qui nini a ko lamusa sœur Marie. Si le public est boy. Bato na nzambe o bazala ki na entourage ya masolo wana ba boy mamana asambela pour les bembe la muka mais tant que congolais zo le la ke Maria la muka e Marie Marake ya tiki biso benzambe la musa mais muto mona ni ko la musa ba congolais mais boy on les va mettre en épreuve voilà comprendre que makambo yo mais ko kalisa biso ngona so ezandengeni la kati maloba te puis bate ya biso miracle. Voilà. Miracle est-ce que yamona to zelak to mona yango et salama to moni yango te maman futi billet na ye po akende Kishasa po asambela po na monwei et puis aloba ki yango te ka asambela po na ye moko non abi basa na nzambe to entouré bembe to kumisa nzambe ye akobondela mais azu occasion wana te ya kusambelela sœur Marie Misamu lelo sœur Marie Misamu akei kaka boye sans azwa moi bénédiction na o maman na ayaki nango est-ce que po na yo vraiment eza malamu to mabe nde bataki bakal wana bon ngai po na ngai en tout cas c'est vraie question au moni gouvernement na biso pe congolais et mo batala kapé to tchaka pe makambo mo en épreuve au moni le to monaka na ba mindela soki muto abi alinga sa likamo faut pesa yo opportunité wana donc po na ngai na mona ki ndenge nini il fallait que gouvernement na biso et pesa et meka ko pesa na autorisation total likansi o maman na yaki nango maman Chaumba voilà parce que nous sommes des Congolais fallait qu'il ba pesa ye likansi maman na landaki maman na bien akendaki ti na salle de mort mais ba kota ki était ba boyaki et puis à ça qui soit effort aya même na stade aya kotala mais ba empêcher ki toujours mais ce qui est solo siko kolela maman voilà ce qui est solo ce qui pena maman wana azali musela nzambe ya solo to ya lokuta
ngai pour nangai zakini faki to tika batika ye sur le terrain oui asala eloko oya moneka ko sala parce que moni nzambe pas sala makamna ndenge na ye lelo na pesi etorte lelo ko sambela pe emso mari msama ngola mko ou soit soka zaki pena mosala nzambe lokuta elinga yeba na peka kawa oui bana wana voilà siko pepe congolais le kana naïf voilà basala ki mabe voilà basali mabe bote ya bato baté ya bote ya biso ba miracle mais fallait botika voilà miracle ça les mafuto na pour eloko siko na kati que c'était eloko zo kamsa susu ezate biso to sala émission to yambi muntu mais ça s'appelle Noël il faut loba na eloko zo kama li susu frère Patrice yoko to ba mona ko ndere ne to mona ka Yesu mo mona na oyete mais eloko surtout cher Patrice yom to zaki matanga ba bien to zaki matanga na tête matanga wana mais ataka sala za chrétien ba banze mo nzambe bo frère Patrice yemo zaki na fuate so atepe nzembo na cdn kenzambo oya yembela a osala. Bon, au moni en tout cas programme ya Marie Misamo que non na mona ebembe kufa ba frère débat ba kufa ba Charles Moba ba kufa mais des autres aboyer c'est ma toute première fois na mona des autres salami ya wana ya liwa ya Marie Misamo. Donc aux mona séparation et koti ya kosakanate. Donc séparation et la sapena que non on est tous à la peuple uni ni tout le bandelia que non congolais faut to lingana to bomana te to tchana moni poison te. Faut to ba congolais. Faut to ba congolais. Ya moni ba nommer Jani Faye et ambassadeur de la paix parce que le lobby ça y bien. Donc frère Patrice il y en a que non ce n'est pas bien. Donc to lingato sangana frère Patrice aza moto azana ndeko na we ranson bisu tout yebi. Ambassadeur de la paix. Est-ce que imagine toi na ndako ya frère Patrice ce qui TV zo balader et comment na moment te ke batie wer. Oui. Et comment na moment batie wer. Est-ce que to batiaka wer ningwana azoka wer etake mission mokili to albanata la lekinanga. Atala leki nende gone. Voilà. Pour ceux qui font partie de boyi kota la wera bana baza total non la biso final ba otala. Voilà. Donc tout tika kosala ba ironie. Donc nous tous nous allons ba être humains. Donc tant on t'a koufi, il faut te ba que non azaki na bato, azaki na connaissance, mais tout le monde appelle docteur koufi. Pour ne que ba zaka ba docteur été. Pour tout le monde ba maçon ba yé. Oui. Ba menuisier ba yé. Ce que to ba ni mais non. Batou nyonso tout baya parce que zaki mutabatu. Voilà parce que zaki mutabatu. Marie Misamu en tout cas, je regrette batika maman batou apé mana kimia. Même ça na nzam na mabe ningi bino bosolo ba wana. Mais etant ya kufa ki a na jeûne de prière, a kufi a uri yekuta kufi bien. Et batou mususu ba kufa ka na boîte a kufi na boîte. Mais yé a wuti jeûne de prière na yé, a yoki mal à l'aise à qui hôpital nda kufi. Donc j'espère que Nzambe a limbisi makamuni surtout ma be o bazo kanisela wana. Donc ba rimer pasteur à Londres question boto to nanga ya pasteur à Londres. Pasteur à Londres na landa qui est lisusu. Mais pasteur on a soi-disant pasteur proverbe 30-30 wana. Mais étant que pasteur est-ce que d'abord comme on a proverbe 30-30 est-ce que pasteur un pasteur ko ba ningi wana. Au moni ya moni peuple congolais a bungi. Peuple congolais bungi le pasteur bazo belo ba ko sanate. Pasteur ba l'église na bazo teya alcool té bonité mais na ndako ni yimo ko mela masa. Pasteur comme avant nous aller c'est une église na yi faut tout na yi. Mais oza nani. Pasteur talisa biso nzambe azali nani to lingana. 10 commandements yont on a besoin. To lingana ko sala mutu mabete to lingana. Mais le pasteur so maman oza ndoki bengana mama na yo. Ka bango bazo sente. Okomona pasteur sali bo nani ona pasteur. Ona sali bo nani. Pardon. So to bi pasteur abisi yo be mo no zandoki maman no zandoki. Mais so ki yemi benga mi pasteur ka sako longole pe ndoki. Po abiki ndoki za maladi. Ah mais voilà, mais pasteur musa nezani. Est-ce que quoi docteur en hôpital? Est-ce que docteur soit moni muto akata ni poto un accident là-bas? Non, te poto en tout cas faut mouton akufa nika faut boire. Non, abanana ko tonga. Abanana ko tonga si ça y est akufa akufi naïe. Donc lui va pas. Mais pas ça le nécessaire. Ah ça le nécessaire. Tout le monde a un poto. Somme de cet accident. Ba pomper ton bayak. Jamba ko tuna oh pesa ozala mbongo ozala ninte ba zokana no mutu nano ba sali ni ba sali nécessaire pour abika. Ba passer na biso le loyo surtout bino bana basi. Vous allez toujours na sima ba pasteur yon bozo mona makambo wana. Donc on ba pasteur banzambe. Or ce n'est pas ça. Ate ya kaka boye papa sakola. Nazo ba likambo na za pasteur te. To continue makambo yo. Je suis pas un pasteur mais n'a eu occasion ya hotel Sabino à travers Liwa ya Marie Misam était biso makambo belé. Tu veux comment qu'il y a des faux pasteurs donc biso kout ne ba benga biso que no bango batamu yo moni ba kite comment lundi ti mardi. Ngama na kacho maloba te pona nga vraiment ne combattre teme la musique
batuku bazala bango basala bango lorote ba musique bobomi batu nyonso ba producteur ba théâtre ba se retrouver te lorote ba rote même pas pasteur ba église za kate bobomi église parce que toujours ba église malamu une église mukuta toujours ba catholique yango sikoyo yango etelemi ka biso ba artiste to kini ba nini bo ba lingité mais ba pasteur c'est ça et comme ça taille ba pasteur ba taille la biso pe makambo ya ba pasteur ndenge ba otambola parce que ba pasteur ba otambola bien te toujours nga to benga na mungunya mais comment se fait-il pasteur yimo ka zulunga akabola biso abenga na biso na kati église c'est pas ça akosa so mungunya donc c'est pas ça ba pasteur bazuli ba mbongo elo mukika onkolo nzambe yango memeli le bible oh na memi bible oh pona kotesa bango keno ko simba bible oyo c'est pas dit ko komi pasteur le lo mingi bible oyo voilà bible oyo comme ni soko sakana na ko transférer pas Satan ne touchez pas mes ouins oh ne touchez pas mes ouins ma sœur frère na ngamto la na ndako le lo yo pasteur a transféré pas Satan point parce que c'est makamuni ya mabe oyo osala mais c'est pas ça ba pasteur ba comme ko remplacer place ya nzambe oh ezan ningi onati to mekampe bino bozali bato bopanzaka sango pe à travers na biso to kutanaka to mekampe ko sala effort to changer na communauté congolaise parce que tout ça va bien c'est trop surtout na pour le pasteur donc ce n'est pas ça. En plus d'une image de kolanga na sengelo mo pour langa de la part maman paradis na pasteur surtout ba prophète pasteur écoute ba prophète si bolé qui c'est la mandaka bato ba prophète botika bata batumi tout tranquille pour prophète oleki siko bisa batu makamoko nzamba la kisinga bino ka nzamba la kisaka bino nzamba la kisinga yeboy nzamba la kisinga libayo za libaya na ote sala boy botika no mambola parce que bosa ba trouble ba couple batu bosa ba trouble ba famille batu nzamba la kisinga siko nzamba wala kisaka bino moza na Saint Esprit donc biso nzamba wala sabso le roteka bino donc voilà c'est ça y en a zo ba keno bino mabe na bino ni mabe na biso ba konzani tozo courir une vers ba pasteur tout le monde va passer ba nzambe c'est ça et loko yon tozo ba surtout bino ba maman ozo déjà na poto o que tu na pasteur ni nous omona pona ngana ko voyager moi je na poto ngo voyager wapi parce que so abi que nous omona ko kene Chine mais c'est que poto ce que Paris donc Paris na Chine ce que ba ko mona te baloba bongo te baloba nzamba na moni nzamba so ba voyager belé mais ozo na poto mais voyager belé ozo na États-Unis mais voyager ozo na malukute ozo na malukute pour que ne poto ozo na poto ce que ozo so voyager belé ya wapi et puis passer congolais ozo dans Afrique kuna passer congolais en Afrique jamais prophétie nzamba l'accès qui n'a été na maluku jamais passer à l'accès nzamba l'accès qui non nzamba tinga na été na mikonga jamais mamona ka ba voyage à poto pourquoi ezali ba profit na bango ezali ba profit na bango na lingi to vivre ndenge to lingi to vivre to longola hypocrisie c'est ça on a lingi yo mi kono benga bon boza ba hypocrite kire mikolo boza ba hypocrite pourquoi parce que ba otambola mabe ngana nzabo Chantal Bola nakokaka nanga nazoba vérité téléspectateur ba otalanga nakokaka nanga GNT hein donc on sait ça nga jeune à 4 jours pona bana otema na keni kuno mona makole na osengela biloko awo mais ndako yango na sengela biloko awo naza normal na melaka bière nakozala te que non mais non parce que il y a 20 jours tokenda fête moko boye dia que moi za pembeni wana dia que wana amelaka na masanga mais tellement zobanga pasteur au lieu à se manifester gounaye rien abenga monto no service protocole aye wana en tout cas pasteur voilà abengi protocole fongolanga kokana nga tselanga whisky na kati tomba tele whisky na kati koyo na ndenga kuyi bafana pasteur suko on appelle dia ka komi ko beta le koloboy suko passer place zaraki azoka sakeno a dire que c'est ka koti na muzinga ba prière donc cela veut dire que vous allez passer en tout cas gloire à Dieu nzoka passer et fait ya whisky wana passer mo beta boy suko passer azoka zara que non en tout cas dire que nanga tozala distraction te cela veut dire tozala kati la prière na prière passer azolangwa nzoka effet ti passer elongi passer que baby nzoka ba effet ya whisky whisky amelaki zala libre et toi d'amour na bodozo à maman au moins ngai papa dit na Vincent na yebi ngai nazalaka normal soki na melaka loko naza libre ya kosala parce que bible yango ezolo bana biso nini botika batu nyonso ndenge bazali bayaka nde bazali wana soko melaka diamba yaka ne omelaka soko melaka masanga yaka ne omelaka na mutu azana tour na ye eza lokola train mutu azana re na ye yo kitana grini okuna kitana corbeille okuna
ti terminer si yemoko eza nzambe yemoko kaka destination donc lelo ba passer ba comment elo mukeka ke no ayo oyo za satan mais non mais bande ko tika komi kosama passer a mutu lokola yo a mutu lokola nga donc passer comme ka likambuka ne touchez pas mes ouins ne touchez pas mes ouins to comme yo psycho eloko nazo bana bino ne touchez pas mes ouins phrase wana surtout bino bana basi eloko muke ne touchez pas mes ouins oui bien sûr mais pour nous ne comme lioté passer la sainteté moi na yo ne touchez pas mes ouins passer la sainteté maman na yo ah non ne touchez pas mes ouins ngana zo sambisa bango sikoyo avant nzamba ya pona boyi nzambe mkola oya abana azana misale belé donc ngana bayina nga siko ko sambisa bango po nzambe baza quand même tango oya nzambe tango oya ko sambisa bato mais tout ça belé donc ngai soko salaire l'état de pasteur na osambisa kaka na mokilia po soko lingi ki pasteur te zonga normal na ban to vendre biso normal mais ko sala hypocrisie donc voilà maloba ya pasteur terminator azaka na raison to za tort soko la ndaka passer terminator maloba oui bien sûr passer terminator na landaka mais azaka d'autre part ça na raison comme ça lobaka d'autre part pas sûr parce que na éviter nini emtsu boto le kana mission sikoyo soit bosaki na interview na ye na éviter nini alobaki ya sika donc mais d'autre part mais soka za passer à solo ko ba bongo te il y a des fois malheureusement solo ba pasteur ko ba bongo te bon donc tu vois l'équipe ça fait voilà merci babito bomi moto kotana bomi moto papa question monsieur les alites ndo tout na susu ndenge soko bozana kati ya groupe ya Janify parce que ba congolais ba tunaki les cambo trop to comprendre peut-être un moment mokara bata théâtre ba comment belé ba voyager papa pour neko zo moi kisi na habité ce que pour voir la question publique ndo tuna moi kisi benini pour ba bio nzete mo zana ça soit disait to zoka OK kana nzete lo beti ba prière o 2 minutes kana beti ba prière ale nzela va je fonga mandera ma beti to habité le monsieur pour kinza mona bango non question ka Chantal Bola tuna des publics elingaka ça peut de Noël exceptionnel. Pour les cas nzete on a des nzete lo lekate parce que mais non makamona solo ba même non bien ça produit thème d'ailleurs nous n'y sommes bon pour tout comprendre c'est Nora digital et makambo Nora digital et puis donc aimer Bositampen patron ya couleur de star et puis ba Didier Masuki bango so ba yebi makambo au moins ezaka kamwatan au moins kala to yeba kaka ba musicien ba musicien bazo ya poto to yeba kaka ba musicien bazo ya poto mais lelo makambo changer quand même donc makambo faut changer le comme artiste et comédien osomona ba douche ba 2 minutes ba tebele ba ansulzolo ba la duchesse ba prince ba Janify ba po Firenze ba sai mokili ba spaghetti nzete wana bo simba te nzete wana eza nzete te eza musala ya musala ezali ne musala mutu yesi mutu ali kamatan na musala o sala masolo nzete non to ki moi là comment tu es non c'est pas du tout eza musala ya mutu sala ki yango a mérité yango a komina aye awa eza ki si to ba producteur manoti ndabino be yo mbongo noko bomba kuzu malema mais non ils ont pas producteur ba sali be fort et puis ba fort ya batu be faut perso ba sali et puis ba relation producteur ba sala ki relation boya bo tourner bo zongi parce que là msubino bo tikaleza ndenga bongo mais kotika là bo tika libela ba duche on ba kita bakine ba sala musana bango duche zo kita kine de Londres akitaka kine sala musana to tika après lo kanjo to se vandi po o ba sala lo kanjo to te ba kitandeni mais non mais kine mboka na bisote oui, on va mais tu bois tes qui n'a pas la piste. On a qui t'a quitté, ça fait déjà presque 12 ans pendant maquine. Est-ce que l'occasion, moi l'occasion de ça. L'homme c'est ça papa. Mais l'homme c'est économie c'est ça. On est habitué au la TVT. C'est toujours le bakaka, il y a le bakaka. Moni biso, les habitués au la TVT. Pendant que nekin, faut y aller au nipo que nous ça là. C'est ça le problème. Donc que nekin a tanga tena que mon amokili, tu vois. Donc c'est pas dit que l'eau comme ça zangi, mais na kopelo belo comme ça dans la télévision mais ça peut ma coquiter parce que au moment où on a des kinal na za na makoki na nga vie privée nga mo personnel maleko donc na ebité so boba obi kinal ezaka kisi moko voilà bien sûr est-ce que obi signification kinal wana obi que za kombo na biso famille kinal wana donc kisi wana uta pa na bino voilà donc na clerci ba téléspectateur lelo bazo landanga kina le utu wapi kina le pour na campus na kati de kina on la ça so melong lingo te ça mi cousin mais non kisi on est ba traité kinal donc ba na campus ba sala kisi sont option kinal wana eza kombo na biso ya famille donc kinal eza kombo na biso kinal le utu wapi kinal le utu na Kintosa Alphonse ba chekin
na al ne besi kinal donc ça comme on famille donc biso toyeba déjà kala parce que tout ça peut arrêter sozo mata campus au arrêt kinal donc biso exceptionnel au côté théâtre tu sais batena ki sasa ou bien on a poto poko ma pose au botama ki descend on pose boko botama ki nango artiste so botama na makambo wana siko groupe na liboso bande ko jouer na bila msusu ponga la yebi hôtel msusu na ndenga mabete naza ma pas trop théâtre ba zairoi voilà ouais donc ba haïtien te papa na mingi Hollywood mingi ba ivoirien ba dani ba nigérien mais ya on peut mboka zo bongate parce que bino mo bo pesa biso on a raison pourquoi parce que les notel la théâtre na bango ba nigérien na se retrouve na mo ba ça ma mboka na se comprendre on mais bango nyo pas na biso ah bon mais bon comment bête on les biso mais bazwa guwana na groupe salongo donc il pas na biso groupe salongo oui voilà groupe salongo ça na tala groupe salongo kutu lelo so na bête internet na ko na tala ko théâtre ba kala ba groupe salongo banini siko génération lelo ndé bo baba ya ba 2 minutes ba de Londres ba nel ba ma bête ba mo sara ba bêtise wana yo mto lobby te na lobby on peut public pe mon na pona nga na mona tête ba zéro ya bêtise comme trop bêtise au moins ba ça tête mo bien mais ya ba Nigérien mona magé bêtise ça mais mona ozo comprendre quand même ozo comprendre ba ça les films voilà mais artiste donc question nga za ki obanda et pas ya Jani kuna ça ou bien obandi au côté l'encara bon en tout cas oui c'est bien donc na bandi théâtre na ba groupe à quartier ninga na ke église catholique et ba école pour nga makasi même français na salaka et puis menaki tout ça na groupe à Zigura école d'art donc Zigura na ba Soudiata ba Christelle ba Mbembele ba Stéphane de Paris Kimbeni tout ça jouer na bango donc na groupe à Zigura président Soudiata zaki chef à répétition Soudiata jouera bien voilà école d'art à l'époque tous les gars na antenne A chaque mardi na antenne A donc voilà na ina poto nde na ekutana na Jani Fay Franco na bango nde yango na to démarrer na Franco na parce que musa na biso to lela pourquoi président Zigura na PC Mambote pe Swali attends l'aéroport oui pourquoi choisir kaka Jani Fay au lieu que pas Zigura patron na kala ah oui bon ils appellent ma bête moni ils ont ma bête mais moni on va na Zigura non na ko va na Franco na bango Luambo yo santaki no ozalo pas Franco ben non ils a question ngona te moni ils a question bien otuninga mais ils a te que non a senti que non mabe moni Franco te mabete oui na to comprendre mais oui na nenga mabete c'est mon président bien sûr mais azala Europe voilà yo tiki siko keno côté voilà c'est mon président Zigura en tout cas na PC mot de place dans la Belgique c'est mon président tabimisa na TV na antenne AP ya on sanate zane président Zigura donc mon mot de place na madame na moi na bango en tout cas salutation à makasi na préféré qui nous autour na question na Jani a poto 2008 hein ngana a poto 2009 hein na kutena Jani mamoko to saidi yo vous comprenez isimbi mbala moko après Zigura akona sima na nso comprendre mais est-ce que le quoi de ngana kendaki na déjà na Jani donc déjà na kendaki mais voilà mais c'est pas dit que non ça mais Zigura pas makasi en tout cas ça makasi aza présent dans makasi Jani pas fait attends makasi mais ils a regardé opportunité pesa maginga ya mwana na Jani Fay nene to continuer na parce que c'est déjà 7 ans yango to na Jani Fay donc c'est to beti ba bloc bien donc voilà na comprendre na Jani Fay d'accord question monsieur Zali depuis rapanda sanga Congo dino image mo mona ça fait de no dio voilà babi dio 2016 to frapper babi mo mona ra babi na biso to sala mason na biso na panda sanga Congo mo mona ra evandeli makambo mo mona bolingo to senga nde bolingo yo papa te sur na question na biso et toi d'amour question Zali de soso na yoka ki ba fanatique kaka bata public ka ba benga Chantal ndongo ke zo biso combien biso tune question ba bina monde na bino wana vraiment bolingi pe ki si trop jalouse pesa trop za basi jalousie za trop ça trop ce point nini pour tout le monde je jouer bien je jouer ma baby expliquer nos biso parce que monde na no babi ke dama boyoka na raté vraiment maka bossa tête tout le monde na bien mais na même temps no boyoka na raté de expliquer nos public ba Hollanda na kati balobate so totali na ko continuer parole ya sapé de nono na 40e anniversaire ya coupe salongo wa majorité bozaki te ya boyaki minorité alors na bata Belgique tout le monde ba moté neti mutoka en seluzolo je sais pas dans la Belgique la DCS a mon analyté et ma collègue nanga Laurette Moupala la tigresse a posé une question n'a pas ya président Moulay mais président Moulay on dirait beta quand boy toto e banane
makambo sapeur tuni bolingo wana kisi na kati mais bon oui ça question bien bon moni kisi c'est vrai kisi est partout hein kisi même na bassin nzambe zali doit pas la bino pezali na bi kisi est partout surtout pas pasteur zali bon a combien plus fort na ba to mona kala msusu mona boakele maladie o boakele maladie wana to koko boya ngote en tout cas kisi ezali mais promet ça kisi est partout yo vivant na bi na yo comme place bozali ouais kisi est partout qui c'est pas pasteur qui c'est pas docteur qui c'est pas artiste comédien partout dans la musique mais ezali muntu na muntu ki muté mabe muso bandanga ndenge nini muso muntu wana jouaka bien par rapport na ye ya bika pona ya vanda na jouer sengi nini fa kota babi kota omoni place ki muté mabe bandaka mbasu voilà opé amoni ke no yelo ko kotenga bunga bifana sala boye wani tu boko mosala concurrence mais lokoni to babiso bo tuza banti qui soit donc ngamona kombo na déjà na kinal déjà kinal voilà ouais vas-y donc na ebité mutu ni na ngoko ya ke no kinal lokola joua bonga tuna sabo non tout la rapport c'était ils apportent ils correspondre na yo ni place ba pesa yo vous comprenez et puis artiste à standard ce que yo ba jouer papa o ngana ko kana jouer papa te ba che o mwana so mo ni papa côté na vibrer oh il faut que ça wana o ko koti bikota kota mais c'est ça et puis loko sou ezali ni ndelo yo ba artiste mingi to mona ba TV o ba za ba artiste était mingi bazali nene ya na ya za ki boye politique atini mbongo et pas responsable mo za artiste ya azule ki na ye o ya jouate à côté ici ouais yebi monde wana te polani azu à côté ici pour aller mso ya projet ki muté mabe kaka ki muté mabe mso ya kisité ou bien projet poto voilà donc yango mona kino monde ngo pe e bebi na makmebele sikona e pardon na kati na producteur a mona ke mutongo batie wana a jouer bien te est-ce que mais pas producteur ba komana batu na bango te net alpha bokole asana batu na alpha bokole ba travana duche e yeba nango basana batu na bango ba major bisadidi ba ya lelo swami batu belé ba comment na ba responsable na bango yaki non atindika ka mbongo na ye responsable moko azali asalisi tournage voilà suko ba to mingi ba commanding ni olazo ba terre normal to ba artiste normal o ba jouer déjà ba bi musala ngo ke jouer ba débutant mo boy ki muté ba beka ka msu azu mbongo atina po akizo ba to mo ba lokotika na nzela yaka lobaka ka mama a filmer maman oh ce n'est pas ça là moni ki muté ma be ndenge ni to ko progresser donc voilà jalousie bandaka wana yango ba kispe makambo ba keso bodo tuna ba tuba bandaka molili ba oyepi loko sa ba o ba kokate ba kotindaka molili mais singa te bo salinga ningi wana jamais na kokota ndaka molili pona yango donc voilà de simba note donc ngana ko simba na ko simba ko jamais kisi pona ko za kinal pona za kinal te mais na za chrétien bo kinal yebsa so simbi kisi yebsa so simbi kisi ne déjà luambo jali fai auto ndimani ga simba kisi ala kisi na vina ngam konanga ba didenzo yendi baka ya 5 na lobby président Jani Fai auto ndima ga simba ne kisi mais peut-être wana yimta ndimi na ye mais mzu kisi ko simba ayi sa auto ko simba pe Doliprane za kisi ya solona mais Doliprane pe za kisi kisi yo yaro baki ya simba za Doliprane akata nzoma mambozo yo kango ngai nazana batu na fréquenta batu ebele ozo ba trésor ngando baza bandeko na nga ba sedu na Lyon baza bandeko na ngai ba nana lusala baza bandeko na nga ba mais ya fa ye mo lo bagi simbi kisi ndedi denzonga lo baza ngo ya 10 ans to ya fa to ebiti abeka simbi kisi mais dele zo pesa te ko ya fa yo mais kasi na bute kisi wana yo zo bana bino fa ebo tu na emo kisi yango ya ndenge ni po ko je volo ya mbele émission ba ye mo ko tanke voilà franco na bango ambassadeur de la paix donc boko ya mbele ko tu na kisi yango ya nini voilà mais ngana ebika soki mutu passe azwaka kisi Doliprane ameli kisi azanonga yango na msu mutu passe Doliprane na e msu ameli quoi c'est quoi papa bible yango siko bala to lobi pe e ofunga mate déjà kan système o kanga donc mon bible oyo eza to zonga na l'histoire bible oui bible oyo na yenango na ngena fungola ngo mais na tali bino bozana ba bible te omoni esenga to la bible bozana bible parce que mon na ko pesa verset omoni ngai naza ba pasteur to pesa ba verset biblique il y a le côté azo profiter même ba mandimio baza maboko pamba mais tant baza na ba bible na bango tant boto fongola na Ephésiens 6:6 mbala moko yo ozwa nina yo na zo yana na ngomoni lelo na ba bible bazola nanga bible fongo makan na fongoli bible te parce que boza maboko pamba boza sans bible parce que mission lelo boyeba ki on ke non na koleka bokanse na za pasteur te mais boza ba bible te mais comme si biso parce que tu dis que les artistes comédien tout le monde yo comme na ba bible bezo comprendre te yo gera na ba pasteur mais oui na yaki na expliquer ka ba pasteur ba ti ko sakane loko oyo y a pas de souci même pasteur ou amoni ke non azali
vraiment la force ya kuta na ngai exemple na pendant sanga Congo aye awa Chantal Bola s'appelle de Noël azali awa moi c'est mon mignon na célibataire donc ba ko na plateau awa yo pedi no image ça on a pendant sanga Congo aye to partager na ye so ay c'est sûr que non wapi moi lelo ba comment ça jalousie pour nani ba pasteur surtout ba tête en dessous de loko etala maka parce que biso toujours na frontière té ba théâtre na biso ekotaka partout aux la pasteur théâtre na biso ko yo comment ba artiste dalinga bango te ba comment zo basi na biso basi no ndenge nini to kuma mabe pona ba pasteur ba comment banga bino ba artiste biso ba artiste comédien. C'est vrai. Mais oui, à partir de la cassette, je me suis bango. Oh, moi, ça n'a pas été la théâtre, il y a un peu. Oh, donc hier, il m'a dit, il y a un bandako, donc biso ba théâtre, il y a un bandako na bangote. Voilà, place ma. C'est le contraire. Voilà. Pasteur comme banga artiste. Voilà. Donc pasteur ba comme banga artiste, pourquoi? Parce que biso ne donna bakata na bango, biso ka moi ça s'appelle na douche. Ah, c'est pas 2 minutes. Yemba moko, olalo ba kino na lingi bangote, yemba moko. Dis-moi parler. Maman Kazu. Dis-moi parler. Non, na lingi bangote parce que bango baza batu moko na linga bangote. Si. Mais maman dia laxinga nzamba laxinga. Oh, Jesus. Mais non. Donc on s'appelle la même chose, on s'appelle artiste n'est pas jouer rôle naé. Maman passer à Salizoua. Voilà. Dis-moi parler. Voilà. Dis-moi parler. Ba profiter comme ka ningi wana. Dis-moi parler kaka. Nzamba laxaka ka bango kaka. Donc nzamba laxaka bisote. Ya omoni nga ko kwa l'église. Na kuya kapa pamba te batu miso bazaka kata loko te loko ki mpumpa oya ba soso ya ka so basala ona na nkoto kuya kapenda na yebite so miso zaka masumu ya bango moko bato ba kuya kana yebite so zaka masumu te parce que côté mususu zali pasteur a coopéré na bandi mission na na cheka baby banda côté mususu ba pasteur a request votre nanko moi pasteur Mathieu Loboko bo otindika yo do kende parce que moi jusque là en tout cas pasteur oyo na respectaka nangola azali pasteur moko nga na ebaki eza prophète Jérémie Sikonda aza prophète hier en tout cas na kutoyer vraiment c'est aza prophète vraiment et puis apôtre j'ai d'un fogo na fogo centre miracle na Angola kuna bon bazana trésor Marius mon maître Lino bazawana basara Landos bazali wana ba Chico Ferre église ya Solonde yangwana na ye awa na France awa pasteur oyo nga se penaye ezali Timothée Mutombo Timothée ya Christ vivant na Orléans wana donc yozo mo apena que soit te ya au senti donc tranquille. Donc place où on a ma colonne yangwana. Voilà, le loup pasteur vraiment peut ba prophétie par rapport ya bozu ya mutu. Par rapport à Bojamu. Voilà. À prophétiser pour nous. Mutaouta kini aboki ngunda. Soko yebika kazana ngunda. Apesa mbote misape koti na katite. Pesa mbote masera. Omona pesa mbote suki boye. Ayibi kozana ngunda. So yebi kozana bozwa bien mbote koti boye. Pasteur. Tala bokabo ani tina bambo. Mbala mo comme prophétiser pour nous. Mbala mo prophétiser pour nous. C'est vrai. Voilà. Donc ce n'est pas ça. So mobala zoko bala c'est une église. So ki yemo se peta mo mobala na se makate. Ah nzamba la singa mbala vina yote. Mais ce que c'est ma capana yé. Ah, dis-moi parler en tout cas pour là. Oh. La pasteur bozo kabotika. Tu vois mon qui les ont béba. Dites amen, amen ma pasteur. Et puis amen le commandement. Amen les allons pas conclure, c'est bon et tu as voilà. Mais le moment on dit amen. Même peut-être on dit amen té. Animiga amen. Amen comme le roi Ingeta. Donc maman faut bien ndako amen. Donc on dit mino ka bongo. Tu baka amen et l'axinini. Donc voilà. Donc lelo vraiment artiste kinal à côté à biso liloba na sepeli mingi en tout cas ndima te que koko maintenant dimension za langwana ozoti à liloba penza félicitations mon frère. Bon on a une relation entre bino artiste ya Paris ya Kini ya ça va bien hein? Oui en tout cas relation ça bien relation ça va très bien tout ça tout à la makambo trop en tout cas les 6 oyo. Et samedi, je pensais les 6 samedi. Oui, les 6. Samedi les 6 nous allons na réunion il y a Asbomoko ils allient association où ils sont tous les artistes et comédiens en Europe. Tout coup à Blon. Ah, et pas pareil Richard Lucao. Richard Lucao, chef d'entreprise. Pareil, chef d'entreprise. Il y a Richard Lucao. Badidenta, Didé Makengo, Batebele Basakana, tous à biso ba 2 minutes, tous à là ba mettre sur bazongi, tout. En tout cas, tout ça va très bien. Est-ce que l'invitation pendant ce mois Congo est toi Chantal Bola? Bien sûr, ils ont raté. Quand tu invites à cité, ezwa nengni tozoko évoluer parce que et panzana maintenant
président Jean Molayi, président Josco na Lizambo, bango tout bazali wana, Fioti Ngoma pe na Suède, bango tout bayaka, ba de Londres, je de Londres, bango tout bayaka. Donc ba Blaise Nsaka la sous, ba Muzombo droite, bango tout ça na bango, donc après venir tout ça pena ini, donc voilà, tout ça ngana katokutana. Ok, donc tout ça qui clair banakin, ma même mission c'est comme maman na suka. Donc tu as qui papa, nous sommes toujours le bateau répondre papa, il y a des choses sur quoi. Dernière question de Tchkan Nango. Toujours que je suis dans ma tante, tu bon ça qui sert naïe que maman chez l'équipe nous séparé parce que si je n'ai pas, ouais, si je n'ai pas, bon, si tu là on a sauté, tu vas m'amener aux les quand ça va battre la cape, surtout l'amour qui ont toujours s'exprimer tout le monde. Comme bango, maman cause dans Zambie makam, moi est-ce qu'on a on charge dans Zambie, est-ce qu'on a on a bisoté. Donc il y a ça, bandu qu'on a sur l'ingaka, bakter nous sur séparé na bango. Conseil européen ça bango ba pasteur ba nyonso monde ke ba ça ma be comme yoza comédie pour panza sangoza oza star na biso donc mingi ba bossa na le micro ouais biso pe moni lelo ndenge pasteur à terre en église azote ya biso pe toza batei ozo mwa to teya kama o esala maka mais lelo biso bazo msepso sima biso toza batu moto sexa ka batu présent place aki na kanda mona présent aki na kanda c'est que non mboka moko bombarda ki biso présent na kanda ya mboka wana mais tant côté à théâtre a seki a limisi mboka wana akomi soulager ozo comprendre donc tout ça batu moto te ya kabat et puis surtout tel na médecine soki muto o seka sourire oyo okonu na nokiti sourire kaka to bosa na ka sourire donc yo mona batu mingi bazaka boyo mabe biso to sexa soko batandenge wana donc na zapela na seki voilà donc na vie biso tout ça très nécessaire na mokili oyo artiste et comédien toi très nécessaire donc conseil en tout cas to sangana tous ala ini to kabulate ke no wana biso le groupe évangéliste présent Devos to kutana bon pas le groupe évangéliste mais to sangana ka ba alisa to sangana pourquoi to zaki na matanga au mona ngi pete na matanga à Paris. Oui, bien sûr. Président Devos Azalaki, voilà. Maman Godeflo rappelle Azalaki wana na monté bango to zaki molimo maman Godeflo Azalaki molimo. Oui parce que maman Godeflo li comme na monté na le sec. Yeli comme na benga resto de cœur. Li comme na molimo asakana. Resto de cœur maman Godeflo li comme na monté donc maman moko ya motema donc monté ya molam. Donc yi bango to bazalaki wana ba président Devos bango to bazalaki wana. Ba alisala ba to ebele ba love kila ou. Ba Jennifer ils font qu'on a bango mais na zaki na empêchement parce que na salaki. Mais na makambo tout na zanga kati donc bref tozala ini wana na zolo bezani ya munoko te ya télévision te ya motema donc to lingana na za passer te na zo fongola bino na pete na za pe na verset au pesa noter parce que bino mbale bozana ba bible te on ko pesa no verset bo vérifier to lingana tozala ba moko ba pasteur botika coterie parce que tant que tu as ma bonne affaire on peut que nous voyons ma bonne note ma bonne na moni ke uti ya ma place ma be mais boyamba bozanga ma bonne poani bolinga ka mbongo na biso te mais bolinga biso neto zali donc ba pasteur na lingi bino mingi ba pasteur vrai pe bazali ya faux pe bazali pasteur faut za la mutembo bo papa bana mi bana ndako moko malamu moko mabe basali gaffe conseiller bango surtout ndenge moko ko baza bango su bana so batuni olinga mwani ndo bana linga bana surtout mais so bikelo na linga ka wana ona linga ka ete osasu papa te comme kabo voilà et ça le Elbrine elle a monene ye maman na Victoriane na Tricia mais alinga la qualify bandi fai ba te bele motema bon maman c'est ça et l'autre aussi ngandi yango wana Elbrine na monene Elbrine voilà asali comme na alinga ka bango nyusto donc eto lingi pe to za ini to lingana so ba bingi bino artiste ono ba l'action yete ba so ba biki no wana za artiste azande kona ndima yeka so ba biki no wana za congolais azande kona yo olo yima donc c'est ça conseil nazo pesa ngona nazali na mingi ko loba na bino te donc voilà donc moi conseil muki ngona donc voilà. OK. Donc merci vraiment et dis nous avons la question te parce que tu aussi on a pas question ça sous-souté na moni on est tout autour na yo na tu na question moko sikoyo na groupe na mino beaucoup na niveau ni ya année auto sepelate. Oui, année oyo en tout cas tout ça déjà ba spectacle tout ça ba spectacle tout pour la pièce tout ta pièce modé na neo. Oui, pour la pièce Calamity pièce Calamity la groupe Jennifer ils ont ma Calamity c'est toi qui m'as envoyé mais non c'est déjà ici déjà donc tout la kaka production bon et par exemple t'as date pourquoi parce que tout banga puis tout la ma piraterie et voilà dernièrement tu dis ça le monde est méchant mais le monde est méchant. Un des Ebimiao, producteur, il vend le coquille.
producteur wana ils vendent le coq à nous malgré tout bato qui ba kabolo ils vendent le coq c'est un producteur producteur wana nanu atindi yango na kinité mais c'est bimi nanu atindi na ngola te c'est bimi na faut Niger te bimi wana za complicité nani complicité quand qui muté mabe kaka yaka qui muté mabe donc bino avant pièce bima bo publier yango déjà avant to publier yango te soki bimi normalement producteur somme dans un produit na azu produit producteur faut normalement faut ma jour moko il faut panzango partout et qui angola et kenini mais ngaza na ba tunanga ba benganga so mon que loko mo nden on a monité tête non ah bon tête ni le monde est méchant mais na bengi producteur mais producteur Richard Lukao mais yo abi non matinité ezaki peut-être coopération ba coopérer partie à usine ezaki monter ma bezinité ezaki monter ma be ba congolais ezaka balinka ba be biso musana biso ya omon lelo ba politique bazuyete to komi ko travailler na info personne biso moko Janifa comme biso ba mutoki belé biso moto en charge mais beaucoup luka producteur wa sikana ni manena nzimbu mais c'est Borel mais c'est Borel bien sûr roza na ye ba politique ba te belé bazolinga ba ya ba oza ba politique bato belé bazolinga bazo ba politique mais c'est Borel a gagné té mais c'est Borel a ça mbongo na ngé mais c'est ça mais c'est Borel Kosiko Cimanto ouais. Voilà mais c'est Borel Kosiko Cimanto bon babito bosa babi ya Willy Kosi voilà il y a Willy Kosi mais c'est Borel sozo kabiso yaka c'est au moins yo to gagner mais bimisa biso ba politique bazali beba pour ça premier so mais loko zanini so ba bimisi mbongo na bango bazo zoate bazo gagner té biso tuzo souffrir pirate leki bazayirwana bazayiroise boka bandela no mawa yo uzumuna bana bazo bomba boti mwana azalaki bien makomi baba ozoba ki baba ngote Kosimanto mais c'est Borel ya ko biso groupe Janifa ezawana asibomoko ezawana soutenir biso to ke liboso. Voilà. Mais il faut président Janifa ya beta porte. Mais n'est pas bon président, na chef du groupe ya Janifa. Chef du groupe faut beta porte. Mais c'est ça, na beti porte. Na fungoli otio. Na beta porte. Na beti cop directement. Oui. Ba Claudine Matuba, ya comment na montage bango so ba koya. Donc ba koya ba ko sala biso moi, hein? Ba ko sala biso moi nini. Mais bazo banga ka piraterie. Donc ba tunyo so bazo ka information o na so beta porte. Ba ya ko soutenir biso parce que to lingi musa na biso et ko ku farate. Tout ça ba to sepe ça ba tabanda outi kayu fatigué. Et muso beta na air sup. Tant on est fatigué, tant on est à théâtre boy, au seki. Ba mo passe sur musala et c'est lui. Donc ba sunga biso en tout cas pour la musala qui est liboso. Si. Voilà. Donc mingor lo bezate ma banakin bana mokili mo bana ndanga biso ma panda songo Congo. Ta fa zo senga vraiment botika non pirate ba bino likambo trop mamba pirate ba na pose ba na droit pe de ba vivre ba se retrouver botika non pirate ba producteur de ba te Diego Kenda malulu va koza wa pito comprendre ba producteur bokenda wapi ba producteur ba lolo swa mi bino so bokenda wapi Alpha Bokole bokenda wapi Alpha Bokole ndo ba bele libino boso na actualité faisonga actualité faisonga ba vient na faisonga po danger ba Hermene Kaba bangonyo surtout wana ba edoka ungu bango bino nyosu ba Hermene Kaba edoka ungu ba faut sunga congolais pas sunga ka congolais ni biso boya to koyokana to biki no makambe beba to koyokana voilà. Ok, bon, mingo le bezate ba délicace na yo na bato balandi yo, monsieur le gars qui bien, Dieu qui bien avec Chantal Bola s'appelle Noël et d'une image. Et d'une image pendant ça en congolais ça va site dans mon coin d'une image. Et ya tika comme ba délicace no ngamo na tiki no ya Janifa itala ba mbote groupe nyonso ba Delon à 2 minutes, ba bino nyonso vraiment magana tala la mise te na sepla no po bande ngoma ba congolais quand ya génial lobby donc Congo to linga na ba mbote na bino. Alors ça s'appelle no mela ba bibo lingolais za la boye s'appelle non et dit non image ba beta dio mais ala kaka étoile d'amour na pointe yo ebigaka ça fait de nono yo kala tete obeta pete mutu na étoile d'amour na ba ine so ba ngami pendant sa Congo papa ba pesio micro ba mbote na ba président Jani ba mbote na batakisasa ba kinyoso ba mbote trop d'abord na yemro président na biso Jani Franco na bango mikolo bazo benga Luambo mikolo bazo benga ambassadeur de la paix à tous les artistes et comédiens partout dans le monde donc mutu boy yango azate o boy yango ayeka na plateau ya Panta sa Congo a contredire yango. Donc motami balé na pesa na Didier Makengo, Richard Luka chef d'entreprise, Didier Nta, patron Ikoza, PDG et Kotek yemoko yepa sanga rata soutenir biso et puis Mama Godé Flora ba Espérance Chibinda ba Laetitia Lutonado angolaise moko tonda
les titres de tournoi de Bambota to ba Landry Bilonda donc ba musu en tout cas il faut vraiment parce que faut calper fungwa maraka il faut calper fungwa donc ba Naomi Kembo ba soutenir biso toujours ba Rassi Toko na États-Unis ba Claudine Matouba ba Arlette et Foloko na Canada ba Espérance Chibinda ba Arlette Poupée Barbune la Brune Bilonda Malou Idoda maman na Kevin na Kerel Semba de Saint, Semba de Cointreau, donc Arnold Lokombe. Voilà, Arnold Lokombe, Bambo Tatro, et puis Peter Kamba, grand garçon à Orléans, et puis Serge Gazela, le pétrolier, Nakasangola, Bambo Tatro, Irsi Lukeni, Bambo Tatro, Banana Lusa, Bambo Tatro, Nanouche, la patronne à Orléans, Bambo Tatro, Sarah Landos, Trésor Marius, Bambo Tatro, Patrick Magnon, Nakata Fouti, Bambo Tatro, Hervé Manteka, na Charlotte, États-Unis, Bambo Tatro, Rodrigue Bofassa. Rodrigue Bofassa na Vinesse Jeux Bambo Tato, Fabrice Chanzambi Kwele na Toulouse. En tout cas Bambo Tato, nanga pe na Portugal, bon séjour. Jennifer Maleko, wana funa kita pena voix. Jennifer Maleko, bon séjour na Portugal. Et puis héritier Maleko, nanga je vous aime beaucoup. Donc papa Lingvino Mingi, donc bon séjour. En tout cas oncle Dick na kata Vincennes, wana sage. Je vais un conseil. Donc, Janon Kanou, les panafricanistes dans Orléans, Bambo Tatro, j'ai un coup les panafricanistes, Gibson Boutukondo, le Biachan, Tchatchumba la Khashoggi. En tout cas, Bambo Tatro, Irlande tout dit là. Donc, Binotou, Bambo Tatro, 2 minutes, Maman Godé Flora, Binotou, en tout cas, Irène Kidia. Irène Kidia, en tout cas, super. Ritz, super na Lyon, Bambo Tatro, Champagne Mbienga. Voilà. Tata Mosinanga na Lyon, Élysée, na papa Thomas, Dorcas, bon tout. En tout cas, Bambo Tatro, maman Mimi Dimouka, Bambo Tatro, donc Binotou. En tout cas, na Lingino Mingi, Tonto Santiago, na Katangola, Bambo Tatro. Tu belle la fruit d'ici en tout cas. Bambo te belle, oh bazangi. En tout cas, na kondi solo baté donc voilà. Merci, babi émission c'est bandaki bien souki. Babi ngana na 3 mboto après babi yem revient na clan franchi associé, babi vient toze la album ebima. Babi yo so ebimé panzara. Po yo ratarate. Soko crotte ici na marché et simbi. Babi to bossa nsoute Fabrice lutazinga motema robingele toujours. Fabricia. Yo bossa na te blanche qui nous la fille fraîcheur. Donc minga Lobezate, Nana Bolota, la copine, la copine de quelqu'un aussi, les Tinzons dans à suivre, bisous belé. Oui, comme la Bible succès prière, tous à la prière cassée. Vas-y. Nzambe tatana tondio pe na kumiso papa na opportunité pe sibiso Seigneur. Les lots sangani pour na toluka solution ya peuple congolais. Peuple congolais azana bobungi mingi Nzambe. Zongisa biso union. Tous à moko Nzambe. Bundisa ne banguna ke to mibunta biso na biso peuple congolais to lingana peuple congolais to bomanate peuple congolais to na poison te Seigneur zong biso bomoko séparation ezate ba pasteur bozonga na tout droit to zonga peuple uni nenge papa mso mobutu alobaka peuple congolais papa B moko maman B moko en tout cas merci beaucoup que Dieu vous bénisse amen. Merci. Et Kolobo moko nakangi sizo na bo bolingo ya gato vanda na boye panza sango ya Congo sango panza na edino photo image MJ30 pas dans la carte boss panza sango ya edino image panza sango dans lobby bafiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola koloba vérité panza sango ya Congo image Bozaki à causer là, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kakamoko lisolo kakamoko, donc na elibino masolo ya sika, site ya sika, makambutu ya sika. Eza kaka site moko, bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo te tracasser te, balandi, ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net. Bo palanganya lisusu te, bo se tracasser te, site na bino yango wana.